Fivette Mayemba Mama Gucci kosala choix ya kozala fan to kozala na ngambo ya Papa Hervé ebandaki ondenge pourquoi ça la choix ya Papa Hervé en tant qu'artiste basé belé na mboka na biso pourquoi Fivette Mayemba sala ka choix ya kozala gauloise en dehors non ya kozala chroniqueuse nga qui danseuse ya na guerre danseuse à Karma pas na suka na quartier latin alors non mais dans la musique en fait très bien liko na on za wenge rapena wenge men très bien banda wenge zala komando ko banda cher de poule na wenge nazaka fan ya Ferregola OK ezate que pour intérêt quelqu'un de to comme le YouTube non non naza pena fanatique na même na bolingo so va marcher bien na mtu foza fan na mobile na so za fan na mobile na ata ba des fois mobile au monde on te pas fan na le bas ce que peut-être un intérêt quelqu'un peut-être pour dans la mbongo nini ata ça ma be mo za no contact ah besoin bon na inga za tina na eti mais so da fan otala mbongo te otala bolingo za kat na comme aussi moi aussi dans l'inga Ferregola na motema na nga mobimba ça c'est intérêt